kindoki. Est-ce que so yoka bazol ba ke kindoki mayele? Barandoki? Zoba. Bakasi. Elo mala mozala wana te. Na ebite po na pona bato basala ngoti sikoyo. Tansu balamu na ba kosaka bango na butu. OK. Ba kosaka bango ozana mbongo belé, ozana ba mituka, ozana ba ndaku, mais mabele parce que ça na butu. OK. Kuna netinga na zaki séduit pour na rolia. OK. Ake alobino biloko ba ngana sala kana na butu. Na ninginga pe na moyi akoma nango. Na koma nango na reni nango. OK. Babi oui. Eza pas cité to kopesa biloko no wana. Na butu na baniko so biloko moko wana baniko bwakela yi. OK. Po bi na mukilo abiso bato. OK. Babwakeli ye mutuka bituka ne babwakeli bavion na ye babwakeli ye bandaku babwakeli biloko tu. Babi na moyo komona ngo. Mena moyo tango auti kuna mboka wana ayebo na mukili afongo na misibo aka bandali banda fulu ama na libanda boye lopangu ne tone na fulu solo. OK. Manzanza baba mituke kufo banini papa na décourager abi musalo na boya ngono kesute. Mama moko toine balabala moko comme laki anepte soko tanga comme ne mena kotanga comme laki makilungila agi mukongo agi mutaba Congo. OK. Bato minga baba so ba ebiye me bande ko nanga mususu so tuli comme ba ebiye mama na salaki tema comme kina kindoki na niveau mo sakanate ezaki soko kati nzete na ye juba kata nzete na ya manga na ya avocat nzete bano ezomisa makila. Donc dans deuxième monde mais bato za na ba komba ba monde bango ba ville ya deuxième monde ba kendaka. OK. Ozo comprendre? OK. Alors ce qui mutakufi normalement molimo na ye esalaka eyengaka au moins pendant 40 jours. OK. Tout ça deuxième batterie bandoke eza kindoke national. OK. Ya lokaka na mboka. Nete ya bengi communal ndenge nini? Ye alokaka na mboka. Ya mboka na Afrique na Europe. Alokaka na mboka. Ozo comprendre? OK. Ya ko traverser ni Brazzaville. OK. Alokaka na mboka. Ba benga kindoki national. OK. Toi la troisième chose kindoki international. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese mwami likola baninga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango ndeko talaka yango oh na Vincent Makeba. Voilà, to pesi binombote mingi ba amoureux pe ba amoureuse ya Ciel Ouvert TV ou ezali numéro na bino ya sika. Na micro c'est votre humble journaliste le pasteur Flamme d'Angola. Na caméra tozali na évangéliste Cédric Makela, l'homme valable. Et sans oublier na pesi mbote na Mama Bene Makela. Yépe vraiment azali wana azolanda vraiment émission ya mokolo na lelo. Lelo tozo lobela tozo sala vraiment ba analyse bo fanda vraiment c'est très capital bolanda émission ya mokolo na lelo. Na opesa bino si j'étais mais bolanda. Tant bino mo boyo ka ndenge banane bandeli et pesa bino posa bolanda ngole début jusqu'à la fin ya émission na biso. Toko sala vraiment ba analyse ou etali ba kambo mingi ya ba délivrance to loba makambo ebele na mokolo na lelo. Sans plus tarder na gauche na ngai na yambi Patriarche Vincent Makela, Aza na gauche nangai. Bonjour, Patriarche Vincent Makela. Bonjour, Pasteur Flamme d'Angola. Que le Seigneur te bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni aussi notre réalisateur, l'évangéliste Cédric Makela, l'homme valable. Moi, en tout cas, Nzambe, petit frère Jésus-Christ.
Vraiment, Nzambele Kano Pambola et je bénis tout le monde. Nous sommes dans Dabiso, partout au bazar dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, je suis actuellement à disposition à yo. C'est que tu me tournes à la yo. Peu de réponses à la ngaï. Na bénir, sans oublier ma femme légitime, hein, ma femme que j'aime beaucoup. Merci maman Nzambele Kano Pambola yo. Na béni maman pour na tina respect na mona qui peut remplacer maman Boudi mon œuvre d'art. Maman Bene Makela. Moi si na kati ya basi Nzambele Kano Pambola ye oyo akitisa lolendo a pasteur Vincent. Akitisa nga mobulu akitisa nga magami mabena zalaka na yango. Atia nini peme nanga babengo nini garde-fou atia ba garde-fou babinkandala. Pour mutum so akota te. Vraiment na pamboli mingi Nzambe kati na ye. O moni somme toza marié akoma ka chérie. Akoma ka sérieux parce que na vie na zaki vraiment entouré na ba kaima. Mais ye bato so benga aza ba kombo belé ba so benga ke kabola bitumba. Tango akoti mbala moko na reposer vraiment na zalaka très reconnaissant avec cette femme. Nzambe na zoe pena musika Nzamba pambole mama apambolo na nyonso sala peme na moya ya mosali na Nzambe na zaka reconnaissant pa ina yo Nzamba peso bo molai makasi et surtout motema bo mama penza soko za na ngote ko vivre na batokola ba pasteur Vincent boye folio tonda Nzamba pambola yo voilà. Tobo sanate église Vallée de Bereka azana marathon des prières izali kuna ils ont vraiment ba enseignement ba prière intense déjà ibandaki kuna na yebi que pendant tout au long il y a émission oyo bozo adresse donc bokende donc lelo pezali donc lelo pezali donc bongama okende na Vallée de Bereka na batuma bunda balonga deux ans bunda olonga donc bunda olonga voilà. Ezana maluku numéro 86 na commune ya Kinshasa. Maluku 86 na commune ya Kinshasa batu bazo ya wana ebele batu bazo bauti 4 coins ya monde bazo ya kolanda ba enseignement pe Nzambe azo kangola bango. Pasteur Flam nanga beloko moko omona ba enseignement oyo. Basala Nzambe no so bazali. Donc zali ngai patriarche Nzambe a inspiré kingai bana nyonso na bota o nazala bango sika moko na ensemble na communauté wana nde tozotia na bango donc il faut que yebisa bato kosala 31 jours tout ça 31 jours un mois donc mosali moko Nzambe azo défiler na tina na yango et puis le comme balé passer flamme soko moni mutu na ba réseaux sociaux que ça na ba réseaux sociaux te mais mutu na bombaka bolingo na ye ezala moi sto mobali a bomba kaye angotanga kombote alinga kokumisa yete yo moko passer flamme za mosala Nzambo yebi mutu na za suspect voilà ala très suspect trop même suspect voilà merci voilà ngana zotanga déjà na pesi mon cœur Joëla Flageau mon cœur à moi Joëla Flageau na dédié émission oyo na bana nyonso ya Vallée de Bereka bolanda émission oyo bana nyonso ya le rocher sali bo za la brancher bo partager bo liker bo aimer pe bo j'aimer pe na dédié ngona Sœur Madolé Lamania avali Sœur ozolinga ciel ouvert TV azo partager l'émission Sœur Madolé Lamania voilà patriarche Vincent Makela vraiment tout ça vraiment na ba analyse ou ezaki toko na émission lelo eza vraiment kitoko ngamo na lobi na ibandeli eza kitoko bo partager yango et vous allez vraiment na ba vie ebele patriarche Vincent Makela tolingi to yeba ba miyibi ya tango akala ba maneka ko yiba kaka ndengwana to bazaka na kisi tolingi to yeba réalité ba makambo wana to bani kamba mona ba miyibi ya tango akala do mission to mona ba miyibi na ba nini eza mission moko to banda sa analyse to koti awawa parce que eza débat moko salamaki ya makasi ndeto bato babena ngate fo luka patriarche Vincent Makela ye mutu aza mir na babiloko wana ye ne mto sukisa likambo ba miyibi ya tango akala ngana yibate na yiba na bandaka batute na yibande na ndako na biso tanga zeko yiba lokona zaki na ba mystique na zeko yiba na ba mystique donc soki mama na papa na bazali na bomoyi ko tuna bango chaque fois papa zeko zo salaire azo tsango na enveloppe moko kaki benga enveloppe kaki ngana na zeko ka solo nango
Après la zaro monango. Nanenga mistake. So na invoquer quand beti kina nge grimo kona so via tana pa na koti, o mona ke na bendi moi bambongo. Na ezaki sirike papa na mamba zako discuter pour na bambongo wana. Ezaki bambongo ni sérieux na ba kombo nini? Ezaki ba Zaire. Zaire ba Zaire. OK. Tozo ko lia ba Zaire. OK. Alors na zako iba mbongo wana et tant so compléter mais bon to type là na kati ya valise. Oui. Mais na kokota pas zwango. Na sirike bazao discuter. Maman ni ba papa na ba mama na biso ya tango wana ba ki civiliser. OK. Ba ko so na miso bana te. OK. Bon on a mystique bamboka zo bunga na zako so na ndeka ba mystique donc so na ki so nango na simbi porte ya nini? Porte ya chambre fungwami. So comme kuna simbi kaka nini oyo. Nini boy. Valise on pas fungwami. Mama na ko so bon na bendi mbongo. Voilà. Nakasi ya Ferdinand, ya Nzeza. Oto pesa kambote asa na poto. OK. Oto bakasi skale motema. OK. Na ko betela ko moko boye. Ai ko se souvenir yango. OK. Basala ka tourner moko to beta na lipa. OK. Ba otaka na Sierra Leone, na Morovia, ba ila mamboka moka ndenge wana. Afrique, OK. Na Afrique. OK. Tango bayaki aki na ba shampoing. Aki na ba shampoing. Azovanda na chambre à libanda. Mais na kanisi soki akobule abeti bana soki si ni sima azako remarquer ba disparition ba shampoing nayi. OK. Et bunga pe moi mingi. Mais si comprendre ndeka zako tanga ndeka zako kanga chambre, moi peut ata déclarer exacté. Mais na ebisi ke ay ba ke ba shampoing wana bunga na poko wana. A remarqué zo bunga. Ngam na zo zwang. Na no zo na ndenge expliquer biso to ndeka ba mystique. OK. Donc ndeka yaki nango, je crois que tant soit ki ko benga a confirmer kamna sa koloba. OK. Le non efse ke ngam na zo ba shampoing wana. OK. D'ailleurs ba taka na zakana ba mystique. Donc so simika chambre na ye fungwa na koti na zo ba shampoing wana na zo klasango awa. Mando wana na panzi awa. OK. So na klasango na panzi et ça ko le koti na ba panzi awa. OK. Atanga ke pa na ngamo na ke bimisi yango simana ke tekang. OK. Alors, mais pas la bamibi mususu na habité. Eza bamibi mususu ba ibana ba kisi. Musu pesa bili muka mabe. Et puis cette technique a koyiba, so ngo ko tranda kuna yo koyiba te. Exemple ko ba Django. Neti Django zana kisi te. Mazaki spécialiste koyiba. Et puis Django azeko yiba binga bandaka batute, mazo kale aya zaki assassin. Azo kale bato mingi na ba nzela, abotolo biloko, toi mo na masa violer, abotolo sac bilo mandengo. Voilà. Sérieux, on a dit bazalaki on dirait trop bien 4, je crois. Ba yebana ba kombo. Bazalaki Django, ba molona. Ponga na kutaka ba nisomba na prison. OK. Pe na terre ba ko parole. Ba molona kufa, mais Django aza na bomoy. Akoma pasteur. Akoma le pasteur. Comme pasteur. OK. Voilà, merci. Nasingi na bandeko vraiment bon andabiso avec beaucoup d'attention. La émission émission lelo ezaki toko. Patriarche Vincent Makela. Nalobi question na otuna yo est-ce que kindoki izaka malamu to izalaka mabe. Donc zala vraiment na katikati parce que tant ozalaki na ka on est dans lengi hein. Mais lelo comment na ka nzambe okoloba mabe. Na lingi pena o expliquer biso clair. Kindoki ezalaka mabe. Tout à la kamala, tout à la elengi, tout à la bololo. Mais yo moko olbi bien kindoki. Est-ce que so yo ka bazol ba ke kindoki mayele? Ba gandoki zoba. Akasi. Elo mala mozala wana te. Na ebite po na pona bato basala ngoti sikoyo. Tanso balamu na bo bakosa ka bango na butu. OK. Bakosa ka bango ozala mbongo belé, ozala ba mituka, ozala ba ndaku, mais mabele on parce que ça na butu. OK. Kuna netinga na zaki séduit pour na rolia. OK. Soto ke kuna bope 50 msongo na loboko mobimba ya nyama yo mokolia. Olie posilisi. Olie posilisi. Au moins que baso moni kuna balinga na bino te waso bazo bakuna na mukili awa balinga bino te mona soso moko bazoka to ba parti belebele ba piso ka tapsu kingo apamba. OK. Metala awo zolia ba pesio lokolo ngombe mobimba yo moko. OK. Osomona. OK. Do bazaka lo kuta makasi yango zomona Bible zolo bake Satan a le père ya mensonge. OK. Bazaka lo kuta makasi. No biso te manche moko salamaki na kote ya kingasani kuna. Na ko kota changu. OK. Tata moko azalaki na richesse makasi na butu.
Mais na moi azaki na côté. OK. Na moi ils ont souffrir, mais na buto azo lia azo mais azo vachana ba vieux moko vraiment sophistiqué. Sikoyo ake alobino biloko ko ngana sala kana na butu. Na linginga pe na moyi akoma nango. Na koma nango na reni nango. OK. Babi oui. Eza pas cité to kopesa biloko no wana. Sikoyo na butu ba de reskiser na butu na baniko so biloko moko wana baniko bwakela. OK. Po bi na mukilo abiso bato. OK. Babwakeli ye mutuka bituka ne babwakeli ba avion na ye babwakeli ye bandaku babwakeli biloko tout. Babi na moyo komona ngo. Mais na moyo tango auti kuna mboka wana ayebo na mukili afongo na misibo aka kabanda libanda fulu ama na libanda boye lopangu ne to na fulu. Okay. Solo. OK. Manzanza baba bituke kufo banini papa na décourager abi musalo na boya ngono ke sute. OK. Donc on moni bakosa ka batu mingi. OK. Do exemple sala mabe mutako sote ke loka kindoki zene loka malamu. Po bakolia yo bana bakosalisa yo bakosengo mama na yo kobokola yo bakosengo mutamotu na famille elo mwa malamu na kati na ngo zate passer flamme. Voilà, patriarche Vincent Makela émission est commis déjà na elengi na sepelaka sur na yambiyo vraiment aux na connaissance makasi le binango l'homme valable. Donc aux l'homme paranormal ou l'homme valable à l'obaka na saluer à passant vraiment nzambe apambolaye motema ya ser de fin de sambo. Voilà lentement et sûrement toujours na patriarche Vincent Makela. Patriarche Vincent Makela to lito yeba na kata magie sorcellerie azaka na 40e niveau. Na kata magie. Tout d'abord sorcellerie magie c'est le mot. Oui, na yebi te loko moko. Même na lingala balobi yango, tshepesa nga tana zongsati. OK, na tike do malo. Na lingala balobi yango, na lingala babengi yango kindoki. Hein? Oui. Magie na lingala babengi yango soloka. OK. Eza ndenge moko te. Eza kola mikate na gâteau. Non je sala baka na farine. Mais basa comme la même formule te et m'appelle ndenge moko te. OK. Donc magie ezelo ko mususu, kindoki ezelo ko mususu. Magie tout d'abord eza biloko oyo eza kindoki moti na bamindele. OK. Magie eza biloko bamindele. OK. Mais kindoki eza biloko batu mwindu. Mais bamindele ba comment na kindoki? Oui. Mais bamindele eza ndenge motene abiso. OK. Même formule nango eza ndenge motene abiso. OK. Même vocation nango be catation nango po bima po sala ba musala o kanga batolia batu eza ndenge mokote. Donc kindoki ezelo ko mususu solo kapezelo ko mususu. Voilà. Voilà, pour débat et salamaki mingi na eloko oyoyo, est-ce qu'un grand sorcier a connu un grand magicien? Oui. Toi, bon, machine na kindoki, machine sera moins supérieur. OK. Machine sera moins supérieur. OK. Mais attention kindoki pas que c'est ni. Moto a commis pe na kindoki. Il y a des colos. Il y a les colos pena makasi. OK. Hein? A compena kindoki, il y a les colos pena makasi. Azabe facilité. Pour que ça la démonstration yo ya ko sakana te. Nabi mama moko to ine balabala moko comme naki anete soko tanga comme ne mena kotanga. Comme naki makilungila. Makilungila. Hein? Agi mu Congo, agi mutaba Congo. OK. Bato mingi baba so ba ebiye, mais bande ko nanga mususu. So truc comme ne ba ebiye. Mama na salaki tellement comme ki na kindoki na niveau mo sakana te. Ezaki soko kati nzete na ye. Juba kata nzete na ya manga na ya avocat. Nzete bano ezomisa makila. OK. Oui. Nzete omisa makila. Et puis azela nzete kokoti parce que le parent alona ba nzete belé. So kokoti na ye kwei. Yam ta pesi yo to fongola ngo. Olokoti ngo. To so ndenga moyibi, so ke paswa na kati. O mona soit mpuko munene. OK. Soit mpuko muke. Soit li kwanga nzala. Doblo mo ndenge wana. Parce que akomaki na sorcellerie, il y a au niveau. Na beto li solo moko. Mukolo boko mwana locataire na ye. Bazai ko buka manga. Mange kwei na entre surface amir na ndako. OK. Est-ce que amir na ya yesuka batonga ndako pe pembeli wana. OK. Mais bato bale bakota kana bango wana, on ne peut que ne combat tout ça banine. Mais mwana ya locataire na ye akoti mange kwei kuna. Paka ne ko manga. Miri yango moko. Et bendani
ekofina ye. Ok. Parce que frère makambo eza vrai. Balabala maluku nyonso sika na vanda ki babi likambo. On a sorcellerie ya haut niveau. Ya osakana te. Mire fini mwana anda tamara bali ko ganga. Alinga kufa. Batu ba ye badi ko loba po oye kindoki ezaki ko bomba te. Ezeso sakana na biso ko sakana ngai okoye banzela kimbatseki. Pona tanga na simeta kimbatseki ezeki bongo na bantaki kimbatseki. Donc okufa. Na hotel son zela kimbatseki. Azo bongo polele. Azaki na mwana moka zo linga mingi azaki na mboko mingi awata pe États-Unis. Azota mana photo mwana na libela na sifasa mabele nayi. Mwana azaki soki ba asale yoma. Bagima kangaye. So gengaka hamama omona limwe. OK. To azaki très dangereux mama wana. OK. Aye na liboso ami na sifasa wana. Na liboso bato abali ko na Kikongo. Mire ya munene, miri penezo efungwami. Abengi mwana na bimi. Omo na niveau wana, ba niveau kindoki ndenge wana azape petete. OK. Donc eza la mutasali magie. Eza mutasali kindoki epona pe ba niveau. OK. Na niveau ya classe oya komeli musala wana. OK. Voilà. Longtemps, et si vraiment tu as toujours un patriarche Vincent Makela, patriarche Vincent Makela, na singi na Mayatomo Mayamoto pour partager émission hérité Kasongo José Nzita de Bruxelles, Azil Moutale pour partager ba émission Oyo Nzambe Yalola Akopambo Labino. Patriarche Vincent Makela, tout ce dans un séminaire Mobu na les Rochers Sali et pas il y a apôtre Idi Amin Linzo qui mon char dédié, un ancien magicien, un ancien sorcier. Pasteur Paul Tofla Bozui azaki pe katiere ayebani ko banana matadi tekuna ayebisa kibiso ayebisi bana na nzambe boye alobi soki mutu akufi na babete toko sikibota ou bien akui kaka ba maladie moko boye zaka ya nzambe te alobi esprit na ye etambola pendant 1h ou bien 1h30 alobi na temps wana se bo bengi mosali ya nzamba ye abondeli akoki ko récupérer esprit na ye. Est-ce que l'esprit a moto, ce qui a koufi, et autant pendant 1h de temps, bien 1h30, est-ce que ils est solo patriarche, n'a tout nous question pose à peine dans le domaine de la délivrance, est-ce que ça bongo? Bon, nazako lo bawana na vagi angaite OK. Parce que na bape o anga est assez grave. OK. Donc na lo baboyi. Asalaki magie to asalaki kindoki. Ataki na nuance, ataki na magie, ataki na kindoki, tout asa sangisaki. Bon, oyebi Satana tango apesa kabane ba musala. Mélange na peta mse za mala mingité. OK. Mélange za peta mala mingité. Soit to za la ndoki, to za la nani ozala mutasoloka. OK. Ozomona. Okay. Mélange wana e comme mobile bambrouillema. OK. Et comme même pas bambrouillema. Mais ça pour batumsu oyo embrasser kindoki, embrasser pena na magie basalaka. OK. Alors, et là quoi le big question ta koufi, mon le monnaie tambola kana tout autour na pendant 1h ou 1h30. 1h30 bon. À cause à peine à raison parce que au moni na misala moli ba no so basaka ba parti ko ndenge mo côté. OK. Mais ba no so basaka na connaissance mo côté. OK. Ya ko monaka so olandi ndoki oyo. Olandi oyo omona baba na koloba makambo kozala peuple ko ekokani mais makambo ko kesana. OK. Parce que bando ki soki na monde moko te bata classe par classe baza monde par monde puis classe par classe et ça on est bato baka tokena na deuxième monde. OK. Mais ça te bando ki tokuta na deuxième monde. OK. Et ça on est tous na monde awa. OK. Mais monde amsono sozaka Congo te. Très bien. Gabon ezali. OK. Europe ezali, France ezali, Texas ezali, voilà. OK. Donc on est dans deuxième monde, mais bato ça na ba combat ba monde bango, ba ville, il y a deuxième monde ba kendaka. OK. Ozo comprendre? OK. Alors, ce qui mutakufi normalement molimo na ye esalaka yengaka au moins pendant 40 jours. Wana oya kufi na ndenge ya bonzambe ou bien na ndenge mabe. Mutu nyonso tu oya kufi
esprit na ye loba que peut-être nzambe a ça l'exception hein OK mutakufi et nzambe sepeli azako sela ye en rapidité molimo na ye et que facilement directement na lieu de repos OK surtout bato bakufaka sans nzambe milimo na bango yengaka wana pendant 40 jours OK osomona ezotama na quartier côté ya yebana surtout soka kola OK awumela na quartier wana OK milimo na bango na nzela ekena nokite OK etambola na pendant 40 jours alors pembeni ya mutu hein OK milimo na pe ekotele mana moi quelque temps si mana ko beba niko tambola na quartier OK yango moni tango akabaza bakala somta kufi bazo pekisa bato kokende kusema yo mokote OK no kuta tam so akoza mbalo to mwana na yo to mwasi na yo ozomona kokata la santé foto ko to zandu basa la bongo na tina yango moni système akabaza ko la tapili OK do balati mokuya baza ko gérer molimo mutu wana tia ko zala libéré mais sikoyo ko sambele koma bato ba mipesa sura makamwana te voilà Voilà, et namoni question moko et matinga de ce sikoyo patriarche Vincent Makela ce qui un grand magicien à Kofi ou bien un grand sorcier à Kofi kana tawana ce qui ba bengi pasteur aye abondeli po a récupérer esprit na ye est-ce que kozonga na vie ou ba kozonga na vie te réponse ezali na maboko na yo tout d'abord mutu oyo sala nzambe te azako sala satana directement soki akufi amna ye ezalaka contrôlé pa ya milieu mabe OK et pas yemoko satan OK ata bobengi ngai ata bobengi nani akozonga sute OK parce que amna ye ezali contrôlé kino akokende na séjour de mort OK kunande sort na ye kolanda ye kuna mais so babengi mosala nzambe abona pona mutuana ozalaki mosali monene na satana to mosali monene ya misala mabe azonga sona mukili azonga po sala nini parce que mingi zakaso makufi delene yango wana pour fo moli monene ne ko travailler et ko sa susu au profit ya bato mususu ndenge basela ki ye ba ke sala bato akozonga te et là difficile. Voilà, lentement et sérieusement, tout ça toujours na. Oui. Vous êtes clair, na moni bande ko belé bazo landa bo partager émission pe bo s'abonner. Émission eza elengi. Patriarche Vincent Makela nabi Pasteur Paul Tofla Bozui. Alobaki tozalaka na ba sorcier ya commune. Tozala ba sorcier national, na ba sorcier européen. Est-ce que c'est vrai? Ah oui. On va que je confirmer facilement. Oui. Tu as trois sortes de sorcellerie. Oui. Tu as la sorcellerie communale. Oh, il y a communalité. OK. Na ko sorcellerie moko za ya niveau moko ba. Très bien. On va dire sorcellerie wana. Ba musala bango ko fina ba na bakingo. OK. On ko mike. Bako fina ngai bandojo bazalaka même atapa na lipapa pamboyo ako nui na vina yo Voilà ba moano actuellement ma passe la makolo aya vandelio ako so makolo na yo nini ba pine OK azo tambu soko akoko longolo ati na matadi ay ko so to la mukaboba ni ko makolo pasi mukongo pasa comme si on punda wala ba ndoki ya mike to ça deuxième batterie ba ndoki eza ki ndoki national OK ya lokaka na mboka nete ya bengi communal ndenge nini ya alokaka na mboka na Afrique na Europe alokaka na mboka ozo comprendre ya ko traverser ni Brazzaville OK alokaka na mboka ba benga ki ndoki national OK to na troisième sorte ki ndoki international oui wana to kimi na Brazza a Hollande. OK na France azana yo. OK na Amérique azana yo. Weza kindoki sans frontières. OK donc trois sortes kindoki eza yango wana. Ndebe nyonso tu baza bandoki et puis nyonso pe ba sacrifier abatu. OK voilà. Patrick siko to zongu mo sima mukie. Siko yo zalaki na nyonso misato wana. Nazolo bo ngate. C'est question parce que il y a muto ba question ya za ko témoigner muto ba question parce que ba Hollanda yo ba se plaisir ba se plaisir na émission ndenge to le kalelo ndesko question na tunio ka ozalaki na ka wana ba yangate
mokolo nga na kotémoigner ya ngai ndoko yeba niveau nga nazalaka nango n'epoke wana nazoba papa bakestion nanga mpona ndeko wana soki eza bongo oyo eza bongo te na eza bongo te oyo eza bongo na koafirme na konfirme ke eza bongo donc tolobela bakestion ya ndeko wana ya ngai ata mokolo mosusu. Okay. Voilà, voilà. Pasteur Paul Bozwinamata dit prophète Ben Diambo, prophète chancelier Lema, prophète Isaac Mabonzo. Voilà, lentement et sérieusement, Tokomi na suka ya émission na biso. 4 secondes. Oyo, la dernière question, on a pour clôturer parce que bazo signaler biso, nous sommes arrivés à la fin. Patriarche Vincent Makela, nalobi boye entre les sorciers et les magiciens, les marabouts, les féticheurs, oh banani bango nyonso baza saki moko bien ndenge nini. Baza sala papa moko. Ba saki moko. Eza lokola lipela. Manga. Kokoti. Avocat. Nyonso baza bambuma te. Ba bambuma. Akati. Mais baza ba goût différent. Et puis baza vitamine moko te. Okay. Mais bango tu baza na baza bambuma. OK. Eza na bato zana mutazana problème akepa banganga biteke nganga avaza la nganga faza ndoki. OK. Donc baza bato département S Satan. OK. Donc baza na même père même mère. Baza la musala moko. Jésus lobi boye. Belzebul akobenga na Belzebul te. Batakamu bako bundaka te. Donc, bango nous soazali les oiseaux de même plumage. OK. Marabout, féticheur, sorcier, magicien. Chef coutumier. Chef coutumier ça. Les intégrations de chef coutumier. Azarandoki. Chef coutumier ça le kona mutazo kamba secteur moroboui. Rondi m'appelle moi on a église à chef coutumier. Bon. Chef coutumier ça batu comme ça ko chef coutumier faut zalandoki non mais ko zande ngwana te bon na puso no ka exemple moko est-ce que somme aza gouverneur avec la chassa zandoki zandoki te mais bango moko bakoma ça ko komisango te na puso ka exemple to ngwana makambo ya ko komisango somme ta gouverneur avec la chassa fa zandoki non azande bona chef quartier donc gouverneur avec la chassa aza chef il y a vu la Kinshasa. OK. C'est la même chose. Okay. Mais des bango moko bakoma ko joa misala mabe blo mo ndenge wana. Mais vous t'avez chef du quartier, vous avez chef ya balabala, vous avez chef ya vous avez gouverneur, mais c'est pas de quitter. Narato yokan. OK. Voilà. Voilà, Madolé Lamania, patriarche, nous sommes arrivés à la fin. C'est la conclusion. Il y a Makamuto Lobby na Mokona Lelo au PCP ba dédicace. Conclusion, Batuban de Bela Yesu, Nasana Mukil O Makamboze Bele, Oye Batama, Tomona raté, et les qui Bele qui est Otomonaka. Tomona Narabilongi, mais mité maté. OK. Toye Banakane, Ndeke to Tambolaka. Mais Biska Tokende, Tokendake Banakate. Toye Banaka, Ndeke Tomona Naka. Mais toye Bagaba originité. Ya misala to salaka to eba na kana ngote yango fa to sala keba ba to sa confesse pas ya nzambe et pas Yesu mase akufa asekwa po na biso to ndimela ye pe to kangama ye poto bika to bombama liboso ya makamnu na beo to lobi awa na mukile salamaka. OK. Vraiment ezala ndengwana na pesi mbote mingi na baiba so andi biso bananga poto ya Amérique, ya Afrique, peu partout. Nzamba pambola bino baze belé le prénatek ba kombote. Mais nzamba pambola bino, nzamba zana bino. Mbala sima soki flamme abenga tsa émission. Nzanga te okamba kotanga kombo na bino, nzamba pambola bino. Voilà, on est là qui patriarche Vincent Makela to yamba na émission ya lelo na micro ezala qui pasteur Flamme d'Angola na caméra to zala qui na évangéliste Cédric Makela l'homme valable na pesimbote na maître Daniel Tumba, maître Julio Consolata, mon avocat Cambèze, maître Idi Amine na pesimbote na sœur Madolé Lamania, j'ai sali mon cœur Joëlla Flajo, maman de mon bébé Miradi le bébé de papa Flamme, j'ai sali la sœur divine Losambo, motema ya évangéliste Cédric
Frédéric Makela, l'homme valable, José Nzita de Bruxelles, Didier Simisi, les Lions à Bruxelles, héritier Kassongo Mokonzi à Bruxelles, Jean-Pierre Diongo Pipina, na pesi mbote na bana nyonso ya Vallée de Bereka, bana nyonso ya les Rochers Sali, na pesi mbote na Père Condé de Paris, Mama Bijou Condé de Paris, na pesi mbote na Tonton Maya Tomu, Maya Moto, na Bruxelles mona billet, nazo suki saka libanga oyo. Nazo pesa mbote na Pasteur Tete Ndaya. Maman de louange Ndaya Nzambe a Pambolabino Chao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon Nzambe monani. Loboko na tata ese moi Nicolas balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert.